dames, j'espère que vous allez bien. Bien par la grâce de Dieu. Donc là, on a même bino awana cuisine nanga pour tout ça na bino ngolo ya kotumba. Déjà dans ce assaisonnement déjà na tongo est-ce que tu peux na kotumba ngo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que j'en ai bino l'équipe bien. Vous avez la maquillage j'ai raté parce qu'on a bimaki et na koti pendant ça la vidéo c'est que on a un maquillage comme ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que va confirmer les cabines na banda ou donc on a choisi de créer quelque ambiance nanda pour micoler les cabines, va journée les cabines et on est important. Donc voilà, on a eu vraiment la vidéo vite fait pour la famille comment na sala kangolo na ya kotumba. C'est vraiment facile les belles dames. Tout ça que première fois ça lango mécaninga na sali yango okozala décider. Donc voilà, ngolo na le nazo li yango na légumes donc nazo li yango na épinard moko pembeni na kwanga okoli yango na makemba okoli yango na loso ndeka ka choix oyo lingolela ngolo no ya kotumba eza na problème te. Voilà, na koloba mingi te wana. Let's go. Ngolo nanga comme bozomona, ils ont déjà bien nettoyé comme bozomona wana, elle est déjà bien nettoyé donc sokola vraiment ba poso ngolo na yo bien donc ce que me na sokola ngolo nanga tena na vidéo comment na sokola ngolo nanga na ngolo o na sala ya liboke donc na longola kana kataka mitu o awa boye na chaka ba pota parce que za kana ba salité moko awa na kati za ka vraiment important ko longola ngo za ba bula salité moko bomoni nde ngolo na biso et sokwami bien et na boakela ki ngo moi na boakela ki moi vinaigre muke mais on a posa ko boakela vinaigre te soko sokola na maya moi chede maya malilité maya moi chede za déjà c'est bon mais na boakela toujours vinaigre. You know, pour nous casser ma cire. Pour l'angolo na biso les belles dames, ils sont vraiment facile comme la sala kangolo na ya kotumba, c'est vraiment facile. Donc ndi na ça on a un mixeur. Donc na mixer biloko na oyo ensemble, ils allaient seulement ai penatanga wis ya fresh ya on na niki yango na mixeur nde bozomo na wana. Donc nous avons vraiment la poso cha ai bebika ke ai na mbisa mai na mona ngo sala kitoko tanga wis pe et sala ka kitoko. Donc na mixer de biloko nde bozomo na yango na okinde kocha na waki na ngope na mbisi na ngana kocha nyonso te na kozwa mingi na zozwa juice mingi na zozwa nde vraiment juice nango o ebimisi. Donc voilà. Et le ko oyo kolanda na koya kosalela o ezali citron eza vraiment important na mbisi les belles dames surtout ba mbisi ma mbisi kotumba citron eza ngakate eza vraiment important. Na tiamo citron nanga ebele te mais le ko mbisi nanga eza mibale na tiango quand même ça le ko moi juice comme bomoni donc citron nanga mais na tiete ke komi sope ndang. Donc ça le quoi moi juste pour na ekota vraiment bien tina kati ya musuni et le ko ya kolanda na ko kocha muscade nanga na kocha ebele pété saka kana mesure ya mbisi na oza nango. Donc voilà. Et le ko oyo kwa kolanda na kwa kocha ozali white pepper et ça la ka pembe c'est kitoko et ça la moi chili muki moi pilipili un peu seulement. Donc voilà. Après voilà na kwa kocha ozali assaisonnement nanga ya fish ya onde na kwa kosalela. Dans nos saisonniers les jambes nanga sikoyo pona evanda tant on a kotumba ngo ekota vraiment ba assaisonnement kitoko. Et le kwa kolanda libeda na kwa kosalela ozali mutade ezalaka bien parce que elembisaka biso mbisi elembisaka biso musuni ya onde na kwa kosalela na koche belete na kocha seulement mukie donc je pense que comme ça là non c'est la moutarde comme ça c'est bon. Et nazali na 2 cubes manger nanga na kosalela la 2 cubes manger oza pour ça te kosalela la cube manger te so lingaka te ko kosalela na yo bouillon nyonso o lingaka mais ngana préférer pe kocha cube manger na ngolo nanga et ça la kango kitoko. Donc nazo fina 2 cubes manger nanga et loko o ko kolanda libeda na ko kocha huile. C'est vraiment important que tu aies une ambis noyo ya kotumba ka ambis no bote sunte ba poso nyonso ambis ko longo e makito côté de faut toujours que tu aies huile pona ebimisango sembe. Voilà, donc on a notre huile peut belete mais huile mo ko zotala na miso zomona. Et là ko 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 landele bedem no ko tu aies bouillon o ezali bouillon nga ya poisson comme bozomona. Donc ko tu aies bouillon sauce ko lingi ça na problème te mais na préférer na tu aies bouillon ya poisson na poisson pe ça lango kitoko na ocha mingi te na ocha mwanda mbo parce que na chaki cube manger et eloko na ko sala na ko mélanger biloko otoche na mbisi na biso to ko mélanger ngo pona ekota vraiment kitoko oyo ko sala na lutu eza na problème te o ko mélanger na lutu mais nga na préférer na mélanger na maboko les beda parce que maboko eleki lutu na ko mélanger donc na ko sala na maboko na nga déjà nettoyer
Donc on va mélanger le très très bien. On va mélanger les bêtes dans la cirque sauce nanga o salami et côte na kati ya mbisi na kati ya mutu pour até que mutu ezaka bongo bongo te. Donc on côté ça ba saisonnement na ba ligne o chaki donc ba ligne o toche parce que bobi ki ngolo faut que ligne awa mupanzi o chepe ligne awa mupanzi. Donc voilà, donc faut vraiment ba épice wana et côte très 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 bien. Et le qu'on a ça là na ko meka mungwa nanga vraiment parfaite parce que na tiaki cube manger mibale et na tie bouillon nanga ya poisson. Donc mungwa nanga vraiment bepo nanga et coquille donc on tika mbisi nanga bolé. Donc on essaie, c'est vraiment facile, n'est-ce pas ici? Donc c'est vraiment facile donc tika mbisi nanga boye et na kozonga to ya kotumba mbisi na biso ngana bino ensemble même pona sikoyo mbisi na biso ekomi boye okokosa na mbisi na tongo ndenga na sali yanga ti ba 14h 15h heure olambaka obanzi kotumba mbisi no po oli yango eza vraiment kitoko ekoti assaisonnement pe kitoko. Bato mso bakela kozo tia matungulu te, oui, parce que eza ngolo ya kotumba soki na tiango matungulu okomona ki ngolo nanga ekobima noir ekobima kitoko te couleur nango ko makito te parce que matungulu ekozika na moto. Ce que le kona kosala na kosala moi matungulu nanga pembeni pona kotiango likolo ya ngolo nanga. Donc c'est ça. Donc yango moninga ke na tie matungulu te na ngolo nanga mais épice auto tie, trust me, ekosala yango vraiment kitoko ena matungulu ya ko kalinga pembeni oboke yango likolo okokata lisapi na kwanga à l'est tomber na semo likolo ba koto te wana na esibino à tout à l'heure. Voilà les belles dames, awa tozongi siko na 15h10 donc bale tosala kimbisi na biso na 10h et tozo kotumba on na 15h10 parce que ba 16h 17h to linga to lia. Donc voilà, mbisi na biso c'est comme ça na fini quelqu'un comme ça. Donc au monde de mbisi na biso evandi les belles dames. Donc les arbres les belles dames et côté vraiment épice très 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 bien et côté vraiment saisonnement auto ça qui ngana bien ensemble très 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 bien. Donc si ko ko tiango ba mona moto beauté faut ko tourner en haut donc to tourner mbisi na biso et to ko tourner mbisi na biso na sokoli maboko nanga donc ko tourner mbisi nanga avant qu'il na tiango siko na moto tellement que vanda ki na position moko donc il faut qu'on tourne en haut pour na et sangana encore et ça encore bien ce qu'on a même le bisika oyo to tumba mbisi na biso. Ok les belles dames, donc quand boyebi ki nga ngami ko tumba mbisi na nga na eloko na nga oyo tumbela na mona ngo comme tumba comme makala mais ce qu'on a na moto ko tumba na four et ça na problème te. Donc voilà mbisi na biso to déposer en wana et to déposer notre poisson to ko kokanga. Mbisi les belles dames et bonga vraiment te ke ezika mbisi bongaka ebela moi senya makasite mais mbisi soki ekauki ezala esuki to côté donc na préféra ka mbisi nanga ekauka makasite na préféra ke mbisi nanga etikali na katikati ebeli mais kauki te misa na katikati bomona ndenga na lingaka poto to tiango susu mo ba onyo likolo ezala kitoko mais soki eziki be soki ekauki makasi mbisi ezala esuki to côté ba vitamine nyoso mbisi babaki ekei. Donc voilà ngana sala ngolo nanga na tiango na moto makasi te na tiango presque moto ya moi katikati pona ebela kanango malembe. Donc voilà sauce oyo to boire kango te tant que la matungulu na biso to utiliser sauce na biso oyo mais faut pas ko boire ka sauce oyo c'est vraiment important ko boire kango te donc tant que ça la nyonso te c'est la ta mokie et puis ça goût oyo ya assaisonnement oyo chaki na kati ya mbisi loko sauce nanga eza nango moi ebelende bozomona et loko na mando sala na ozwa lutu et nazo boire ka sauce nanga na banzela comme ça. Bomoni donc pour écouter ça ngo kaka lisusu non bobi kanito sala ka donc ozo boire que nango comme ça na ba kati on est lisusu pour na écouter tant pe na retourner mbisi nanga na ko boire que sous na personne na mususu. Donc voilà ndambu oyo kotika la na ko tiango pour na matungulu eza vraiment important. Donc wana mbisi na biso ezobela vraiment bien to ko boire que nango moi huile likolo wana to ko boire que la mbisi na biso moi huile likolo pour la sembe. Donc on a tiré na moto assez et bien la malembe moto kota ti na kati donc on a tiré na moto makasi te comme na moto na ngaza moto moko ya se et mbisi zo la malembe donc on vu que ce que tumba mbisi il faut tomber na mutema moko ko luka te ko tie moto makasi omone ko zika nyoso likolo na kati ebelite et na kwa ko la sauce nanga o ya mbisi na ko tia likolo le bel de ma can't wait to eat so déjà miseli kwanga.
Donc voilà. Wana na ye na moni mbisi na o ebeli comme na bec na pour ça ekauka. Donc na kolongola mbisi na oza ya sima na otika o mwa mokie ata po na 5 minutes. Mais oyo ana sima nazo longola ye. Donc comment na longola po epanzana te nazo utiliser fourchette. Pembisi nanga bande ko boka mafuta likolo. So fourchette aider ke mbisi nanga elongwa na baninu ekangami to sala malembe sala malembe maba apanzana te. Sala ngona technique. Mo sala mbaka na technique. Donc on a tout ça comme ça. Monde na zo fina bisika na moni ke kangami na fina fourchette nanga azo kwe na si. Donc voilà, bon moni nda kwe. Bon ndenga kwe, c'est comme ça que pour apanzana te on faut toujours mafuta likolo pour na posono ya mbisi eza sembe. O balusi pe koto oyo. O sali kaka nde to sala ki na koto liboso. Encore bon moni mbisi nanga vraiment les belles dames et bimi vraiment yami nde bozomona wana ezati ke mbisi nanga ekauki te nde bozomona ebeli vraiment kitoko nde bomoni wana. Donc on va le sambisi na biso koto yo. Pour mon inde bis na biso ebeli vraiment kitoko mbisi kauka te soki mbisi kauki makasi ezala ke soso yami boete. OK les belles dames on to sisi ko sala mbisi na biso eloko oto sala vite fait ezali légumes na biso oto lela ngona mbisi parce que ke mbisi bali yango ka ya pamba bongo te to na restaurant te moi vitamine sala ka bien. Donc on a nocha mafuta légumes nanga o ezali spinach donc épinard et on est dans sala donc on a mafuta nanga et ça la moko kalinga na moke après non tia biloko na na moto. Belle dame biloko oyo donc ne ko salela ezali na nzungu na pona ko kalinga pona légumes eza biloko o bozomona tozali na aubergine tozana ndembi tozana litungulu tozana ba poivre ya couleur ya jaune ya rouge na ya orange yango to ko ko kalinga nyoso na nzungu na biso o to tiaki na mafuta na moto. Na bosani to a pe na tomate na biso la tomate à salade eza pe na kati to na tomate. Donc voilà on dépose en oignon so awa. Kanzungu na biso poto tika ba légumes na biso otoche et se mélanger pe elemba après to kwa kocha épinard na biso na kati. C'est vraiment facile recette au le belle dame eza vraiment facile sur un rendez-vous au sozone mbisi no nga atali na tongo ozongi rendez-vous na ozongi classe na ozongi musala na otumbiango osali légumes ça na ba 30 minutes vu que épinard egumela na ngote ba 30 minutes et au lieu biloko na 1h30 au lieu biloko na onion somba moi ça dépasse au lieu on a quoi avec ces moules de makemba donc ils a vraiment facile pour la recette au yayo ko sala na ndako okozala décité et na kwa ko boire kambuma nanga pilipili ya vert na otia pilipili nanga et na ko balusa biloko nanga se mélanger encore bien. Siko eloko na kosala na kokata matungulu nanga o na kosala la sauce na biso ya ngolo nde to kokata matungulu na biso. OK les belles dames on a tozongi pour na kosala de assaisonnement na biso to tsaki na moto. Donc voilà de moni de kiti donc elembi vraiment et kiti vraiment bien de moni de elembi ezaki biso ebele de moni de dino aussi siko loko to kosala. Pourquoi ba légumes na biso o elembi na kwa kotia siko épinard na kati ya nzungu pour na mélanger ensemble. Na otie épinard na somba ngo na Asland na ninga épinard o mingi is one of my favorite compared to épinard aux épinard à fraîche. Na préféra o épinard à fraîche, je sais pas pourquoi. Donc on va mélanger bien. Donc on va mélanger les légumes non épinards et ça en a bien. Et tout ce qui est dans tout ce mois de temps et tout pour 5 minutes.
Donc voilà les belles dames. Ah oui, ça c'est quand on bâtissa maï na biloko na biso. Ni épinard na biso na otia maï pour to tika ko boité. Donc on kalinga mi mwanda se mélanger na ba légumes to tiaki to bâtissa maï comme d'habitude mo maï ya moto mbala moko. Kuma mali les rozons sonzungu sima. Donc une minute oh ce que l'on commence ça on finit que sous on finit que épinard na ngate pour na option à la vert. On finit quand on pour ça on a fini quand on change la couleur. On finit quand on tika on ka weboto quand on ka boya ko fongwama. Loko la pondo limbondo. Et non boque la likasa na nga solo et non ko tia kip manger na nga o ezali ya légumes donc on dit non ko sali na sombo na Paris donc ça magi mais ya légumes. Donc on dit non sali na tia moko nango et ça là vraiment légumes kitoko. Ça là vraiment légumes kitoko. On retient donc voilà et le que voit Kolanda na koya kocha o ezali vegetable seasoning na linga vraiment comme bon qu'on a saleli assaisonnement nango ça vraiment bien pour na ba légumes aussi et on est na koya ko saler na somba o na Tesco. C'est tout. Donc pour les légumes nanga comme ça les belles dames c'est tout na le côté sauté donc comme na comme ça c'est tout donc vraiment simple comme dans le bilo que ça qui est belle encore pour mon que ça j'ai kolemba pour mon que ba matungu le stocha qui déjà est lembi donc ça tout qui dans taka pour 15 à 20 minutes au moins que épinard na biso et beli petoli wana to est-ce qu'on peut ça matungu na biso auto cha likolo ngolo donc na cha mafuta nanga. Voilà. Na koya kocha o eza matungulu nanga c'est comme ça na kati yango ba boule donc o kata matungulu ndenge so lengi na koya na kati yango boule comme ça na koya ko déposer ba oignon nanga on dit mettre nanga parce oignon donc aussi on a dit kalingama mais elle l'embapé makasité parce que zali oignon oyo et que zali kolo ya mbisi ce que les bipé makasi trop et ça trop pété donc aussi on kalingama na kalingama makasité donc kalingama moi de mon aka moins normal et na kocha likasa na nga solo et na koya kocha vegetable seasoning et on na koya kocha donc ça tellement moukié de belles dames mingité donc c'est bon comme vous voyez et le coco est secret il y a sauce nanga ezali sauce na biso oyo oto asezona ki nango ngolo ya ngonde soupe oto kocha sko na kati ya kikanungu na biso poto mélanger ngo bien. Donc voilà. Donc tiens on vient sauter na pied comme vous voyez parce que sauce o eza na mungwa eza na épices nyonso oto sela ki ngolo na biso. Donc c'est mon moto. Comme kasiko oignon nanga moko pona yo kasoki mungwa nango eza koma na yo kasoki citron nango eza koma avant kina longola ngo pona nga boye déjà c'est bon. Donc on bâtit encore sauce pour moi voilà yo kali vraiment te na bâtit encore sauce et donc on a ça là on bâtit ça citron donc tu as citron moukié et donc on a bouillon dans la poisson na tu bouillon dans la poisson peu moukié et na balusi. C'est tout. Donc, boye vraiment, c'est bon. Boye, c'est bon. Matungulu na biso et l'endu déjà, c'est bon. Donc, pour nanga, boye, c'est bon. Pour le boulot, on a moto. Pour le boulot, moto pour elemba capacité. Pour nanga, l'endu déjà, bon, c'est bon, les belles dames. Donc, qu'est-ce qu'on a mis na biso? Donc, on a mis na biso pour tout matungulu na biso, likolo, yambisi. On a mis bino à tout à l'heure. Ok les belles dames, on a biloko na biso ebeli et le koni esi la kate donc poisson na biso yango awa
les bosomona poisson na biso c'est vraiment joli bomoni ke panzanité et kauti makasité c'est vraiment magnifique. Sauce na biso yango o to salaki yango to boka likolo ya poisson na biso sauce oh les belles dames mais kaka yo mona ndako yo moko kotika commentaire soko linga matungulu te okosala pata ba poivron ezani ba pepa wana rouge donc ba pilipili wana rouge okosala pe même mango et ça la pe aussi joli so za kolia matungulu te donc mais ça fait vraiment joli comme ça avec okati musuni ozuna litungulu okati musuni ozuna litungulu ouh les belles dames, on n'a même pas d'idée. Meka, pour la décider. Au moins comme tout ça les poissons à biso, c'est vraiment facile, vraiment facile. Alors ça la au mix ici, au lieu et l'eau au qui est bien, et là propre, on nettoie un petit toko. Donc voilà. Nana bino la monique to suka parce que vidéo na biso. Et comme il a souka, moi tout quelqu'un dans la table parce qu'il est déjà fatigué. Pour la bimaki, il faut toujours que pense pour la sani bimaka à peu près. Donc présentation est vraiment important. Et dans la citron nanga, non tiens moi des citrons nanga ah n'a pas point comme ça les belles dames pour la décoration seulement. Pourquoi aime ça l'inga ce azolia mbisne azoboa comme moi citron. Azolia mbis azoboa comme moi citron. Donc voilà, moi tout ça suko ba makiemba na biso ne bon moni. Donc ceux qui ont lié na makiemba, ils ont un problème T, ceux qui peuvent lié na semoule et un problème T. Donc voilà, tout lié on le na makiemba nga on lié oyanga na kwanga, aime ça ko lié oyaye na makiemba. Et ah, toi, dans les légumes nabiso, bon, comme tu l'as qui légumes nabiso, les belles dames, c'est vraiment aussi simple. Les légumes nabiso et bimika vert, c'est vraiment nice comme vous mona. Tout le monde a les cassa solo pour bâtir les cassa solo, bah c'est vraiment la sanité. Donc voilà. So mon les cassa solo côté na sani, il faut qu'on longo là. Bâtir abilo qu'on a nzungo, bâtir abilo côté na mesa na les cassa solo. Donc voilà. Biso toujours lié vraiment health lelo. Mbuma pilipili na biso pe yango mbuma pilipili na biso pe ngwana le mona last time aime celle qui mbuma pilipili akasa kango epina lo na tili yango likolo pa mona vraiment que mbuma pilipili pourtant c'est que pilipili mais allié toujours donc voilà biloko na biso c'est comme ça biloko na biso yango yo c'est vraiment joli comme bozomona ato na ngolo na biso na makimba ndi bozomona wana meka okozala décider pe awa tozali na légumes na biso ndi bozomona o ezali épinard donc épinard na biso vert ndi bomoni c'est vraiment simple mais c'est joli soko linga kolia no mbisa pamba sans légumes o kolia mbisi no pamba sans légumes mais ngana kokate ke na lia biloko sans légumes il faut toujours légumes ezala donc voilà merci beaucoup na bino se bozaki na vidéo na biso oyo ya ngolo j'espère que bobakisi ba implice na cuisine na bino ko bosa na so monique vidéo oyo e bakisi implice na cuisine na yo vidéo oyo et c'est pélicio ko bosa na te ko aimer vidéo et ko sala nga bien makasi ko bosa na te ko sala abonner na la rocho avant que obima zala abonner na ndako na biso la rocho et ko sala nga bien mingi nzambe apambola bino nzambe abatela biso to kotani mukolo mususu tinate e kominatina bye.